Multimédia. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Dans l'émission Dépêche, les émissions Nabino et la Rabino, information à temps réel. Autre bien à Bouka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. L'information Dépêche est présentée dans la mission Noga aspect spirituel, Bopeto Nanzoto Pe na Molimo. Dépêche est eloko Oyo, Ogoiko Talango Tango Zana Repo na Musala, To, Ozana Ndako Za pour relaxer, Outaki Musala. Tout ce qui est musala landaka dépêche parce que pour les informations nyonso ya mboka na biso Congo démocratique. Information tu en lelo parce que toni ko sabino makambu nini komeli général Chiko mwana mboka patriote oyo aza na esprit ya ba Mamadou Ndala ba général Mbuza Mabepe ba général Bauma yenda kotisi esprit na bango molimo ya Mamadou Ndala koti na général Chiko molimo ya général Bauma koti na général Chiko molimo ya général Ekutio koti na général Chiko molimo Mbuza Mabe koti na général Chiko patriote ya solo oyo alingi ko défendre mboka na ye. Le 25 février oyo uti ko leka 2024 na YouTube na biso na publié ki vidéo moko na chaki titre kokamwa Cardinal Ambongo akomi ko soutenir Fachi. Na titre wana lisusu ezalaki kaka moko Général Chiko apesi ba RDF 48 heures ba kite mboka na biso Congo. Tango Général Chiko batinda kiye kuna koma commandant des opérations na Nord Kivu koma ki na ba février wana na lobi ba le 25 février bokoyi kotala vidéo yango na YouTube na biso bobeta le 25 février Général Chiko apesi ba RDF 48 heures bobeta na YouTube na biso to boluka na ba vidéo bokomona ngo koma ki apesa ki ba RDF ezali armée rwandaise apesa ki bango 48 heures ba quitter territoire soki ba quitter territoire te ye ako penga na bango 48 heures pe ekokaki Général Chiko a rassemblé ba armée mobimba ya ba soda na biso kuna na mboka Rwindi po ba attaquer ba penga na ba RDF ba armée rwandaise ba M23 ba penga na bango pona libela ndenga lobaki po akende ki penza na kanda mabe trahison ezaki makasi likamba kokama ba information tozwi na front na ba correspondant na biso Général Chiko komaki apesaki na gouvernement ba condition apesaki na gouvernement na lilosa sengaki ba carburant parce que kosala opération 48 heures eza kosenga ba carburant ezala parce que EED ba soda na ba engin militaire ezala na ba carburant ezala te makambo wana elobamaki na conseil des ministres ba docteur ki bandimaki ke bapesa Général Chiko ba moyen nyonso asengi mpona kobengana ba RDF même ba ministre hydrocarbure basimplikaki mpona kopesa carburant na front ya makasi carburant pinerie ezala te po Général Chiko asiraki bango ke 48 heures azosisa guerre kokomaki na front normalement il fallait bapesa ye basoda oyo nyonso Général Chiko asengaki mais likambo kokama ole basoda bakende ndenge ya asengaki basoda bazokende ndambu ezwaki mpenza retard po basoda bakoka effectif oyo asengaki mais tant basoda bakokaki effectif asengaki Général Chiko a rassemblaki déjà ba FARDC congolais na système ya Mamadou Ndala ya Bauma ya Général Mbuza Mabe po ba attaquer tango aza kopesa moral ndenge ezalaka na rassemblement kopesa basoda moral kopesa bango baconsigne ya attaque nzoka nde Général Chiko azalaki déjà encerclé na barwandais il fallait baboma ye déjà batekaki déjà plan donc infiltré bazalaki déjà tango ya azopesa commandement déjà azalaki encerclé yebika tellement azobundela mboka na motema ne malamu baye kosignaler azwi information que Général Chiko il faut quitter rassemblement oyo siko parce qu'on a déjà encerclé tango ayokaki bongo Général Chiko akitaki rassemblement mpona se protéger mais atikaki consigne na basoda oyo batikalaki na rassemblement bino botikali awa eza mpona bitumba toza encerclé mais botikala bobunda bodéfendre bolibere mboka parce que ye aza chef ya commandement soki chef ya commandement akufi donc commandement mpe bebi yango ye akendeki mpo ase protéger parce que bayaki nde koluka ye kokende akende kose protéger likambo kokamwa basoda oyo atikaki na consigne babunda mpo bazalaki prêt mandoki ezalaki makambo nyonso ezalaki
na consigne oyo atikaki aya kosutuka boye basoda oyo atikaki bango mpe bakei batiki poste vide telefone eutaki quelque part toyebi te ya bainfiltre bayebisi basoda mpe bakite basoda balongwa place wana général Chiko atikaki basoda wana mais telefone moko ye lisusu le même place ke bokite bolibere yango bomoni mboka oyo bapengi village ya Rwindi ezalaki tombe mais général Chiko aza déterminé ya kosisa guerre oyo en tout cas mais aza infiltré eza makasi trahison eza makasi na niveau ya armée trahison eza makasi donc général Chiko tosambela mpona ye toprier mpona ye nasengi bakongolais nyonso bakolanda video tosambela mpona général Chiko aza déterminé les seuls généraux nga nazomona aza déterminé na esprit ya Mamadou Ndala ya général Bauma ya Mbuza mabe alibere mboka eza ye mais trahison eza makasi baza koluka ye soki otali na batwitter ya bananga bapibliaki contre ye batwitter ya bajohn numbi contre donc général Chiko aza recherché il faut l'homme abattre ndenge babattre Mamadou Ndala bambuza mabe babauma na momo tosambela mpona général Chiko armée eza na batraître baleki ebele mpona kosukisa général Chiko aza mobali courage oyo ezali compatriote mobundela mboka missiono aspect spirituel losambo na biso ataki mosala na nzambe ezali epa na yo peuple congolais losambo ne eza epa na yo kolemba te mibatela zala ekenge na ndenge nyonso mpo toza na besoin ya baveillant combattant lokola bino tolingi toperdre yo te lokola toperde ba Mamadou Ndala nga na kosenga na commandant suprême ya forces armées président Félix Antoine Tshisekedi président mandat oyo nasengi yo na kombo ya bapeuple congolais nyonso osukola armée oyo nyonso azali traître alongwa na armée bao nyonso baza na baantecédent rwandaise bauta na brassage oyo nyonso auta na brassage généraux colonel capitaine bango tout en tout cas il faut babwaka bango libanda bazala retraité ou bien balongola bango na armée parce que infiltration eleki makasi président de la république général Chiwe aza déterminé alobi akotika likambo oyo te mais trahison nde ezali mpenza makasi information na ngai napesa bino oyo tozwi compatriote abengaki biso na rédaction na biso ya parti ya front mpona koexplike biso makambo nini ezoleka losambo na biso toujours mpona kongo mpona lelo tosukisi dépêche na biso tolingaki topesa bino information ezalaki très important tosambela mpona général Chiko toprie mpona général Chiko toprie makasi mpona lelo tosuki ya tokozonga lisusu na badépêche mosusu soki ezali nasukisaka toujours na losambo que Dieu bénisse le Congo que Dieu bénisse général Chiko protège général Chiko apesa lisusu mayele bwanya que Dieu protège et bénisse général Chiko au nom de Jésus-Christ. Na yo pe mutu olanda ki ngai que la paix du Seigneur soit avec vous. Kobosala ko s'abonner na page na biso ya As TV Media. Ezaki wa bino missionoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola
likola bapolitisien ya moyibi, Baseleki, likola bapolitisien ya kanyaka. Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni, Ituri, Minembwe kokende. Mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage. mai ya mikroba Peuple azali kolela Baseleki, likola bapolitisien ya moyibi, Baseleki, likola bapolitisien ya kanyaka. Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni, Ituri, Minembwe kokende. Mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi. hopital ya biente Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki, Peuple azali kolela Baseleki, likola bapolitisien ya moyibi, Baseleki, likola bapolitisien ya kanyaka. Baseleki, Congo, Congo, Baseleki, Congo, Congo. Baseleki, Peuple azali kolela Baseleki, likola bapolitisien ya moyibi, Baseleki, likola bapolitisien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki, Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne toujours. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.